mwana oyo bota oyedika yo moko komi kobwakela ye bambwakela soi-disant odebloke babotaka motema ya mwana te babotaka mwana me motema te bandeko tosala juste analyse parce que internet eza kaka ekei ezongi toyoki kuna débloquer nzembo ya débloquer ebimi me bayembeli nani vraiment ça fait mal mbote na bilandi nyonso ya la grande découverte TV bo s'abonner bo like bo partager. Merci partout ici kabozwa mibino. En tout cas bandeko internet eza ya koningana. Tomoni koto makambo ki ezongi koto makambo ezongi. En tout cas touti koyoka nzembo ya Koffi Olomide o ayembi na o ya yema masi débloquer ba débloquer nani. Kobota mwana eza kobota motema te. Vraiment bandeko na ngai eza pasi pe mawa. Eza pasi pe mawa. Pona nini kokoma na ba niveau oyo ekomi lelo problème nini eza kani badel mesuka te. Eza nini mwana oyo oboti aza makila na yo est-ce que soko azosala mabe to azosala makambo moko ezosepelisa yo te to azosala makambo moko oyo ozomona ke te ezosimba te est-ce qu'il faut ya ko répondre na nzembo ba parents boya nanto solo la tolo balikambo yango est-ce que eza malamu ya ko répondre na nzembo parent ou aza parent tant mwana komi na ba niveau wana bandeko nanga elo nini okoki osala elo kwa mobali ayeba ndeni na okitsa mwasi na ye mwasi pa ayeba ndeni na okitsa mobali na ye parent mwana zana kotomboka mwana oyo moko oyedika mwana oyo moko otombola otalisa batuke oyo ma fille oyo obersa ebanda bo mwana na ye soki lelo mwana biso didiston leki na biso akoma boye eza banani bakomisa ebongo si eza ba parent na ye moko eza mama na ye eza papa na ye pourquoi parce qu'il y avait un moment Koffi a tombolaka didiston bana nyonso bazala na se même ba mino o bakoloba lelo bazala desi na comportement ya papa na bango na moment wana na temps wana pourquoi papa zalaka a commission nyonso koleka didiston de didiston photo na didiston ekeye ezongi soki lelo didiston aza capricieuse makasi bongo eza grâce à nani banani bakomisa ebongo soki lelo didiston akoma titi banani basalaki didiston akoma titi bongo eza bango mo ba parent te e na babiloko oyo bandeko na ngai oyo tokomona lelo batu bakoseka batu bakoloba batu bakokumisa okoto ngana na ngambo ya Koffi na ngambo ya didiston tozo risqué msusu mwana wana didiston Koffi pe mso ko perdre ye akosala ba dépression akosala babilo msusu oyo tokoki même pas ko imaginer oyo epesa libota na ye pasi alors on les koma trop tard papa na biso c'est le moment yo ebi ndenge ni okokitisa mwana na yo oyo aza akangela okanda pendant longtemps en tout cas na mama si nanu bozwi mwana te na ndenge ya mabete biso tokofinga te tokosala analyse mwana osi ozwa na pasi obokola po didiston abokwami na papa na mama oui batu baloba te abokamaka pa mama te papa banda okende assistant na éducation ya mwana ye tobwakela ka mama te papa pe assistant na éducation ya mwana ye alors mwana wana aza mutu soki lelo abebi faut topesa faute ya de côté topesa faute na tous les deux côtés. Pourquoi côté à papa abwaka donc achaka bana nyonso à côté abanda ko beksa ka mingi ye agataka didiston makasi apesaka nyonso oyo papa apesaka mwana koleka affection tout azwaka
biso nyonso tomona Koffi Olomide tanga ndo leka na télé abando loba nini si mwana na ye nga vraiment Diddy Stone Diddy Stone moi sikito Diddy Stone mwana nga oyo aza star et Koffi Olomide alinga lokumu parmi lokumu oyo alingaka mwana oyo ya matisa ya pesa ye honneur apesa ye lokumu wana ezaka Diddy Stone babiloko bamisi oyo tokenda komona Diddy Stone asalaka wana badefile wana ekeye ezongi honneur ezalaka ya mama honneur ezalaka ya papa kombo Olomide moto etombwamaka na minute oyo tokoloba kombo Olomide ezokita ezotangama na ndenge mabe pourquoi parce que papa na Diddy Stone bamemi papa na mama bamemi yango et Diddy Stone pe aye nango su na ndenge na ye yango ekosala lelo kombo ya Olomide etangama ndenge etangama wana mais non par rapport au menu ndenge akoloba ke Diddy Stone boye non et menu na dossier oyo falo zano épargné au contraire menu fala zwa part ya ndekone Diddy Stone na sens nini ayebisa papa yo za mieux placé au kata hémorragie au papa yo faut sala nyonso po au kata hémorragie ata pardon oyo tosi tomona bapapa mpe basenga bana bango pardon eloko Koffi Olomide asala eloko Koffi Olomide asala kolinga mwana mosala pa mwasi moko ta olinga ngo mwana moko ta olinga ngo donc pour dire que Koffi Olomide azala fautif eza pe possible aluka a convaincre mwana na ye aluka s'excuser devant mwana na ye na mabe oyo asala o mwana na ye a détester la ye parce que Diddy Stone ko boya oya boya papa na ye eza kaka pona biloko papa na ye asala koleka pa mwana oyo aza na confiance na si mwana moko ta olinga alekaka amona papa na ye aleka na TV apesaka ba bisou pa mwana musala moko boye ba jeu de main moko na mwana musala papa moko mwana moko ta olinga ngo mwasi moko peta kolinga ngo eza manque à respect toza pe babantu toza mindele te ata kutu mindele bayeba koma ko respecter bana na bango basi na bango donc kotala makambo bien oui bato mosusu baolobaki papa azalaka fautif te lokuta papa pe azalaka na faute mabe eza mabe alors komona makambo ndenge kokende apparemment Koffi ezosala nango ye bien po soki papa oyo vraiment aza na besoin kimi ezala même na côté ya mwasi na ye alinga esika même côté ya mwasi na ye kala bana na ye bazala ini okosala nyonso oluka nde nini oboma moto oyo si s'agit koluka bato baleki yo oyo baza mikolo koleka yo mpo bakonseye yo eloko nini okokosala po baméthode eza ebele akoki même koutilize moto moko boye benga Diddy Stone bokutana ne boye nga mpe jour wana na oya wana bakoki kokutana Diddy Stone so amoni Koffi Olomide bato wana pembeni osane msupa koaccepte bavandi batrouve terrain d'attente mpo na nini kafu ezala boye elikolo nango makambo ekende mabe débloqué mpe eye débloqué wana soko olandeli yango abwakeli mwana ye mbwakela tomonaki bapapa eyenge bimaki bamama eyenge bimaki awa mbwakela ezalaki ekeye ezongi lelo tomoni susu débloqué ekobima mbwakela ekeye ezongi anteta kobosana na mwasi bana oyo bota baza apprécié mpona yo bana oyo bota liboso baza apprécié surtout Diddy Stone wana bolingo Koffi Olomide azala na ona Diddy Stone nayebi te na ndimi te kazala na mpa bana mosusu malgré lelo azolakisa biso ki alingaka minu etu mais conscience na ye yebi ke Diddy Stone alingaka ye koleka bana ne nyonso ye moko amiyebi e ye moko estressaka ye alors na mwasi oyo aza ne na ndako
nanu baboti te pour le moment. Oui, bolingo eza mwasi na nga toyembaka na ye, mwasi na ngai ye nde tobimaka na ye, mwasi na nga oui toboyi te. Me bolingo oyo ya Diddy Stone mpe eza kati na motema na yo, malgré ozosala sembla ya koyembelaka ye banzembo. E papa aza légende ya mboka, aza mokolo. Éducation nini opesa baleki mosusu oyo mpe bakoza na baproblème na bana na bango. Bakoma oyembela bana na bango banzembo, babwakela bango bajeton. To eza nini? Ubi ozolinga moto yango epelaka se kopela. Lelo so Diddy Stone aza invité, tata na nenga kolela bandeko na nga. Na bino moboka mwe. Msuto oloba lela mama na ye bongo te. Po alingaka mwana na ye makasi. Alingaka pe mama na ye makasi, tata na ye makasi. Me na bato ya linga makasi parmi bango. Mibale de abakenda tata na mama. Oya tikala su ya motuya ezaka mwana Diddy Stone. Alors si réellement azana posa boma moto bandeko nanga, ayebi akosala ba méthode nyonso pona boma moto epi esimba. Poneti Diddy Stone nayebi elo nini ya linga te, selon nga o nga na rezonaka. Oui, papa kozwa azwa mwasi na eme, selon nga o epesa Diddy Stone kanda tia komansa ba sortie médiatique. Eza par rapport ndenga koma omuna papa na oyo azalaki mwana mosala na bango kopesanaka babisu na baconcert eya kwa bato motu moko asala bisala bisalela koprouve bato ke ye na Cindy bazalaka parti ya wana nde Diddy Stone akoma osalela biso basortie médiatique. Alors peut-être ezaka yango wana so basololi papa nga pe na problème no te, mais problème nga na linga te biloko no salaka bisalela wana msusu ko sali yango sute nga na yo tokobongisa na biso toza na problème te parce que yo pona chemin na yo et tout. Peut-être eza nango simple. Lelo batu bako ba équipe komi mibale koto équipe ya Kofi koto équipe ya Diddy Stone. Diddy Stone wana oui 25 ans. Batba kolobaza mokolo aza mwana mokete makoki osala dépression. Déception libala uchozwa. Bozo monika azo ya kopublier azo ya koloba zo seka azo bina me. Motema yali kamba motema. Oyo eza kati na yebo ebite oyo eza kati ya Diddy Stone to ebite to monika mutu akosala dépression. Akoki pe komisala mabe po bana poto bazana bajaka biloko wana balinga donc bakoka ba choc te biso to ana mwana moko amiboma ye moko pona nini banda mama nyokola ye akoka te amiboma ye moko. Alors bande ko foto sala très attention ko fiolo mité l'autre ko senga yo papa si réellement oza papa moboti sala tout oboma hémorragie oyo. Diddy Stone ki bo mwana eza pasi msusu amikitisa sala boy pour le moment mais yo okoki pe kosala ngo okoki pe kosala ngo papa pasenga mwana pardon mama pasenga mwana pardon na ba mabe moko vandisa Diddy Stone elo nini ezo sepeliso te pona ngai elo nini ezo sala yo Diddy Stone poto koma na ba niveau oyo yebisanga na mwana na ngai problème nini na sala nini poto zala bien. Diddy Stone aza moto surtout ceux basali ka méthode wana moto moko yebi ka linga Diddy Stone méthode wana ko aider makasi. Voilà bandeko, abonnez-vous, likez, partagez, bisous, bye.